nzambe azoki no tindela yo bato malamu na mosala ta sika baoya aotindela ba collègue ya malamu ba friend ya malamu ba collègue ya mosala malamu ba camarade ya malamu ba collègue wana na kati mosala ba ko aider yo pour avancer na mosala ba kozala na pona ko aider yo na kati ya mosala pona ko apprendre makambo mingi na mosala pona ko soutenir yo na mosala ba kozala pona ko acquiser yo te pona ko funda yo te mais ba kozala pona ko aider yo avancer na mosala na yo nzambe azotindela yo bato ya kitoko bato malamu na kati ya mosala na bino bokozala bango lokola friends bakoede yo makambo mingi oleli mingi baakisation bamensonge na mosala oza maltraité na mosala mal considéré mais nzambe azoba nayebisa yo otinda bato malamu kati nazomona motu moko na kati ya mosala bato balinga ye te mais nzambe moto apermettre ozala na kati ya mosala wana nzambe alobi zala patient azobongisa makambo mpo na yo nazomona motu so azolinga alongwa mosala oyo azodango actuellement parce que aosouffrir makasi bamensonge na baakisation bato balingi ete nzambe alobi aochange mitema ya bato ozotravaille na bango baolinga yo bokuma bango bacamarade bokuma friends nzambe azokende kobalusa motema na bango eza bango te ezali mauvaise œil batingela mauvaise énergie po ete bato balinga yo te basepela na yo tozala mal respecté mal considéré partout mais nzambe alobi aorégler problème nyonso to wana epete bato mosusu babwakela bango solo ya nzoto solo ya mabe mpona nini bato bakimaka ye na mosala na yo balobaka makambo mingi mpona yo mabe oyo olobaka solo oza na yo solo te nayebi mona mwasi mona mosala place na bando osala et la fille était propre mais babwakelaki mauvaise énergie bacamarade bato bana olinge te bafrende bana olinge te parce que babwakelaki solo ya molimo oyo bana kokimisa bato pembeni na ye na prophétiser na vie na yo bato baolinga yo soki bato bana kokima yo bato bana loba mabe mpo na yo pendant koko na video ozala débloqué ozala délivré na kombo na yesu masiya soki message eza mpo na yo aime la video partage ekomelanga na ndimi nalongoli solo babwakelaki na nzoto nalongoli solo babwakelaki na nzoto nalongoli solo babwakelaki na nzoto na kombo na yesu masiya na délivre âme na yo na délivre âme na yo na restaurant na kombo na yesu kristo na restaurant na kombo na makila na yesu okomi restauré babwakelaki solo mpo to balingaka yo te bato basepela na yo te me nzambe abinanga apesa solo ya parfum solo ekoatire ka bato malamu pembeni na yo ekoatire bachance babénédiction amen et soki message eza mpo na yo komelanga na ndimi j'accepte la servante de dieu nzambe azolobanga nayebisa yo ke okowumela na mosala na yo mosala nzambe okende opesa yo osala bane na bane bane na bane nzambe akolongola kola mosala na mokolo ye moko olinga nzambe abina yebisa yo okodire na mosala na bino wana owumbela makasi na kati ya mosala wana e mosala na yo osungo orealize baprojet ya vie na yo osumba mapangu bandako babusiness personnel mosala na ekoyede na makambo mingi ofungola okodebloke okopambola yo eloko nzambe abina yebiso yango wana okowumbela na mosala na yo wana mpe na kati ya mosala okosave mbongo ebele you're going to save a lot of money ofungola baboutique babusiness na yo na mbongo yo kozwa mosala yo kopamba okofuluka omona osalaka mbongo ozwa kosala nango loo te soki bafuti yo mbongo esili bafuti yo mbongo badepense me nzambe abi mbongo wana oyo azopesa yo na mosala ozwa eyeke nosungelo mapango eyeke nofungolelo baboutique babusiness baconnaissance ekomisa moto ya mbongo
Parce que mon wana ou te panzan. Faut ça la faux joie. Il faut ça la faux joie. Et la prophétiser la vie na yo aux ansumbongote. Et ceux qu'on dit prophétie. Et ceux qui prophétient ils ont pour na yo. Aimez la vidéo, partagez. Et comme là je reçois. Je suis la servante de Dieu. Nous surtout dans la vie na yo koma. Nous surtout dans sakola la vie na yo koma pour la msala nzambe. Le Seigneur écoute la prière de ses serviteurs et ses servantes. Et nzamba bena yebisa yo ke mosala efungwami. Pendant que vous comme la ndimi vous aimer vidéo pour vous partager malobo na prophétiser la vie na zo comme la yo. Tika te suma sia pambola bino. Nazomona yo ozo compter bambongo. Nazomona yo mto otala ngai ozo compter bambongo. Nzamba bena yebisa yo. Mbongo no bakangaki. Mbongo no bablokaki. Efungwami. Nzamba zwi saki ya bomengo na bayibaki bakundaki. Nzamba récupérango. Place bakundaki bomengo na yo. Place bachaki succès na bachaki mbongo na bachaki vie na yo. Kopambo mama lipamboli no nzamba ki ko d'intérêt yango. Nzamba ki ko zuwa bomengo na sika babomba ki yango nzamba longo azwi bomengo na pesu yango. Nzamba bena yebisa yo. Bomengo no bayibaki. Finance no bakangaki wala. Efungwami. Et ce qui message ça pour yo, tiens j'aime, il y a signe acceptation. On dit mi message et comme elangai, pe comment na yambi message na comment la Yesu. J'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire la bénédiction, j'attire la positivité. Comme elangai j'attire, je reçois la prospérité, j'attire la prospérité, je reçois la commande de Christ. Na kombo sous masia et pendant que koma on recevoir en haut pendant que on lit ma message le message va comme là-haut. Alléluia. Donc mouton ko pambo moi et mouton pambo mezayo mouton nzama zo ko stabiliser la musala ezayo na prophétiser la vie na yo on l'a sauté na prophétiser la vie na yo ba pia cause ki nango ko zango za ki nango ozanga lisute yondo bono pesa batu yonde batu na koya ko defe pa na batu na koya ko luke pa na yo bono luke pa batu te me batu no luke pa na o na salu eziba mai ya mapamboli zoka source ya mai isika batu bakindaka pona otoka batu bakindaka pona otoka ça veut dire batu ne pas no poisoir yo bono je pas mutute. Je vois sous ce pamboli à bateau. Et ceux qui vraiment vous êtes d'accord, on dit mi message on dit moi comme source les pamboli à bateau. Comme là je reçois, j'attire la prospérité. J'attire la prospérité, j'attire l'abondance. J'attire l'argent. J'attire la promesse de Dieu parce que nous avons promettons makambo mingi. Na kati promesse nous avons prospérité za. Na kati ya promesse ya nzambe stabilité za. Na kati ya promesse ya nzambe makambo mingi ya malamu ezali na kati. Tango comme là je reçois la promesse de Dieu dans ma vie. J'attire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu c'est bon mengo. Parce que mouton na nzamba za toujours azanga mbongo za toujours stable. Pour l'or et l'argent par l'Éternel. J'attire la prospérité. J'attire l'atmosphère prophétique. J'attire l'atmosphère de Dieu. J'attire la présence de Dieu. J'attire la présence de Dieu. Ton tirango. J'accepte. N'accepte le message. Oh, tu j'aime partager. Tire, n'attire présence de Dieu. J'attire la présence de Dieu. La paix du cœur. Tu dois attirer présence de Dieu, mais la vie n'est pas comme elle est. Makamba molimo za maloba na prophétiser kimia la vie na yo na musala na vie na musala na yo na kombo na Yesu Kristo. Et ce que vous êtes d'accord, tiens j'aime partager un message à plusieurs personnes mais comme là je reçois et j'accepte le message dans le nom de Jésus-Christ.
moi lipamboli nzambe nzambe yosangai mbongo yo kozwa kosuma mapango. Tout ce que tu as souhaité dans ta vie va se réaliser. Bon les amis, dernier mot. Nyos oyo souhaité ki na vie na yo ya malamu ekomela yo. Nzambe be déjà commis. Zela encore que se réaliser na bonzoto parce que na molimo de Josué yango. Na pas molimo to landi message oyo pe na prophétiser na vie na yo a mutu munene. Na prophétiser la vie na yo obongi. Na prophétiser la vie na nyuso tout. Oza ki bloqué fungwani. Na fungwali bakadena. Na fungwali bakadena. Na fungwali bakadena. Na fungwali ya ona kombo Yesu Masia. Tika Yesu Masia pambolo yo. Ko bosa te ko partager vidéo na kombo Yesu Kristo. Amen. Merci.